congodialogue.com. congodialogue.com. Nazalaka na plaisir makasi tango na yeba ke bozali partout dans le monde pona kolanda ICT info chrétienne télévisée magazine na bino o sopela kabino basango ya mangomba bosimba ke na sommaire na biso bokolanda bongo annonce ya Taboria 2017 milulu minene o ezali kolengela makuna na église pentecôtiste de la grâce divine elongo na apôtre Suzanne Nyembo Vano ba détail bokozwa na continuité ya basango na biso kimia ezala na mabota na bino. Fongoli basango na biso ya moko lelo pona ko ebisa bino ko kuna l'église armée de restauration et kambama ke pas l'homme de tout est fini l'évangéliste Guy Daniel Ontassa basangana ki bongo na culte dominical na bango kasi pona ko ba mingi muzenyangi patience mata ba pesi biso ba détail azali kokoba kaka na kosala tata nzambe na ndenge ya kosakana te mosali na nzambe l'évangéliste Guy Daniel Ontassa ya église armée de restauration pour comprendre que tous allons église armée de restauration awa na kanda numéro 10 na commune ya Kasavubu ndenge bozali komona culte dominical oyo ambiance ezalaki total yemoko mosali na nzambe l'évangéliste Guy Daniel Ontassa azalaki bongo orateur du jour ateyaki bango na mama na likambo la restauration selon Ésaïe chapitre 60 verset 1er bozota ya kolanda extrait ya Matthieu oyo beaucoup de gens voient des choses ici mais ils ne voient pas bien. Nasi manamatea oyo bampangia Vincent bondi melangai balekaki na service ya huile d'onction et bongo tango service yango e bandaki tala ndenge makambo salemaki awa ba délivrance ya ndenge na ndenge salemaki pona kotalisa que le Saint-Esprit azalaki au rendez-vous kasi bana na nzambe bakangola maki na ndenge ya mukete nasuka na nyoso boyo kayemo ko l'homme de tout est fini l'évangéliste Guy Daniel Ontassa ndenge nini alobaki na micro ICT. Mes amis bana nzambe nyoso oyo ba zolanda moto na nzambe o Guy Daniel Ontassa. Guy Daniel Ontassa azali moto charismatique, azali évangéliste, azali charismatique, azali président peu pasteur responsable de la communauté des églises armées de restauration. Communauté des églises armées de restauration ezako kamana moto na nzambe Guy Daniel Ontassa. Ezali na mission nini? Ezali na mission ya ko apporter parole ya restauration pe ya ko encourager. Oyo ka parole ya restauration pe ya encouragement. Des missions armées de restauration. Amen. Ato yaki yao. Otalaki yao tena. Na liyoba tokoregrese yo. Na mafuta tokoshande vina yo. Pour étoile na yo des jours pena moto. Tolobi peto kolemba te koloba. Église armée de restauration ezomina commune ya Kasavubu sur avenue Kanda numéro 10 référence ezali entre Prince Kasavubu pe direction ya Éthiopie na katikati wana nde église armée de restauration ezwami ICT bon ambe. À tes pieds Jésus 6e édition ezali milulu minene o ezali kolenge la makuna l'église Christ vainqueur et longona pasteur et pas phrase langungu kasi pona ko ba mingi tolanda reportage oyo ya Roland Kayembe. Peuple de Kinshasa et de Brazzaville, ceci vous concerne. L'église de Christ vainqueur oyo et kambamaka et pas ya pasteur et pas phrase langungu ba bongisi le sousou 6e édition à tes pieds Jésus. Na yena bonne nouvelle ya ko annoncer sur à tes pieds Jésus. O eza fête na biso monene 6e édition. À tes pieds Jésus ce que tenya na Bible okomone te uta Ancien Testament. Ce que tenya na Genèse chapitre 18, même Abraham qui est notre père de la foi a mis boaka na makolo na Yesu.
À tes pieds, Jésus, et sa position, il y a mon tour à senga seko. À tes pieds, Jésus, et sa position, il y a mon tour à somi kitisa. À tes pieds, Jésus, et sa position, il y a mon tour à sana posa pour recevoir. À tes pieds, Jésus, pour la 6e édition, et sa position, il y a mon tour à solinga, richesse et songa de sous et panaï. Voilà pourquoi la 6e édition, les richesses tourneront vers toi. Nemakam auto développé pendant 7 jours, à partir du 22 mai. Kino le 28 mai, toko passer ba bon moment na église à Christ vainqueur. Yaka oyo kandenge nini bozue ko zonga epana yo. Yaka oyo kandenge nini oko vivre pe ere. Nzamba benga yo po o souffrir te. Nzamba benga yo po o lelakate. Malgré pauvreté, so la rage. Et so frappé, ba difficulté et ça énorme. Mais batu o ba comprendre ba lobi toke le secours et pas ya Abraham. Yaka toko passer ba bon moment. Ba orate que ça pasteur pa frère mogote et ça na pasteur Eric Mavinga oyo so landa pe goloba awa okomolete ekosala ba moment moko fort mo bange na milulu oyo e pambola kabana na nzambe na ngo babongisi du 22 au 28 mai 2017 chaque jour de 16h à 19h30. Bosimba mama na likambo, les riches tourneront vers toi. Selon Ésaïe chapitre 65. Et bongo batei oyo bakote ya biso na 6e édition oyo ezali banani. Pasteur Eric Mavinga, l'homme de feu, pe akosala. Balingami katnankolo mbote mingi. Ngai komona nga pasteur Eric Mavinga Masiala, nazali pasteur ya centre évangélique Parole de Vérité oyo ezwami na Binza Delvo na commune Ngalema. Kasima maloba nazwi lelo ezali pona ko kabolela bino sangwa malamu ya milulu oyo ebongisami na commune ya Masina na église Christ vainqueur oyo ezali musikate na boulevard soko ozali wana okomona ngo na bongisi oyo ezali 6e édition oyo ebengamaka à tes pieds Jésus ekobanda du 22 au 28 mai ya mbula oyo pe thème oyo ebongisami ezali thème moko malamu mingi, les richesses se tourneront vers toi. Lelo eza pasi mingi na bana nzambe komona ete mingi ya bana nzambe bazali nde ko souffrir na pauvreté, bazali mingi ko souffrir na ba difficulté, eza makamba bazali ko sala, ezali ko simba te, kotala ba pagano pe kotala ba chrétien to ba Kristo to komona ete neti ba pagano ne mutu bazali na bozui koleka ba Kristo. Et pourtant Bible le bina biso que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ezali nde ya nzambe. Parce que lolenge ni tokoki ko sala po ete ba richesse o ezali ya nzambe na biso ne bana na ye to ko jure na ngo ya mwana na nzela ya mosala na nzambe papa Epaphras o abongiseli biso programme oyo tokozala ensemble nazali parmi ba orateurs tozala wana pour ko lakisa bino ndenge nini Bible ezali kote ya biso po ete to ko longola ba richesse o ezali ya nzambe na maboko ya ba o bazali na ngote po to ko jure na ngo bino bana Masina ya njili ya matete nyonso na Kinshasa pe ailleurs au bozali na temps bokoza vraiment déçuté na programme wala mabongisi malamu pe enseignement malamu ko pesa ma bana programme o tikanza mapambola bino to kutana na kati ya convention na biso programme na biso oyo et à bientôt. Pena bango moko ba visionnaire ya édition oyo à tes pieds couple pasteur Epaphras Langungu. Jésus les a fait munene objet de fête à l'église Christ vainqueur. Les a derrière immeuble Apocalypse na Masina sans fil. Les a fait au bananzambe basanganaka tozalaka vraiment na joie makasi pour la fêter en on a si makolo ya Yesu Masia. Les a fait oyo et même la biso ba makambo ebele na vie ba témoignage les a ebele ne la zolingana invité yo pe au participer la fête oyo du 22 au 28. Thème oyo toto lobela année oyo pasteur na biso akolobela ezali les richesses se tourneront vers toi. Soki oyebite église Christ vainqueur ezomi bongo sur avenue Victoire numéro 23 commune ya Masina sans fil derrière immeuble Apocalypse 22 ndeko ya Kinshasa ovandi na Masina ovandi na Njili tobisika wapi ozwami tala à tes pieds Jésus 6e édition et yepo na yo yaka kokweya na makolo ya Yesu po ete yo zwa mawa
pengolu na ye elata bomoi na yo. Du 22 au 28 mai 2017, chaque jour de 16h à 19h30. Commune ya Masina sans fil derrière immeuble Apocalypse 22. Et c'était Bon Zambé toujours. Bandeko ya unité chrétienne cité de triomphe et Kamamagepa ya prophète Israël Chimanga basali bongo ko bana 35 jours de prière na bango kasi pana ko ba mingi Ziger Ngongolo apesi biso ba détail nengo. Ambiance oyo bozali komona na bilili ezali bongo 35 jours de prière de délivrance et miracle oyo ezali ko salima awa na ensemble unité chrétienne cité de triomphe oyo kambamake pa les prophètes Israël Chimanga et longo na mosali na Nzambe pasteur Igo kasi bosimba que babandaki yango uta le 16 avril bako clôturer yango kino le 21 mai 2017 chaque jour baza de 16h à 20h kasi mokolo na dimanche 8 mai 2017 ezalaki sous spécial ndenge bozali komona na bilili orateur du jour ezalaki les prophètes Israël Chimanga nde ateaki bana Nzambe na thème tope mama na likambo détruire l'origine de la malédiction ayebaki ko tirer matéa na ye na livre ya Malachi chapitre 1er verset 14 tozote kolanda extrait ya matéa uyo mbala sambo akopika na mwana lingasa lolendo ya lolendo futakate lolendo pesa na esengote swakile lozo regrete akoza lolendo akozi ya moi akozi ya ngai na sima na matéa bampangi ya Vincent Bondi melangai bakotaki na prière ya kafu tala prière oyo ndenge bilili ezali ko témoigner ezalaki prière ba délivrance ezangaki te milimo ebimaki na banzoto ya batu pe ba témoignage ezalaki ya koluka te neti papa oyo bozali komona na bilili Satana abebisaki sexe na ye po ete ya solo akoma impuissant kasi Nzambe ya prophète Chimanga azongisi ye na ndenge esengeli tolanda asambela na okipasi mweko tsinga libu siko tama ke suba nina suba kana nina subile na moni différent na sipena ki mobali na ngezo esilaki kaka bongo te frère Mosusu lokolo ebuka na ye 3 mois ba changeaka ye plâtre solution ezwamaka te kasi aye awa na cité de triomphe tala mosali na Nzambe apasoli plâtre wana kaka mokolo ya dimanche pende ko wana atamboli bozali komona ndenge nini akimi mbangu esengo ezalaki total awa na ensemble unité chrétienne na suka na nyonso boyoka ndenge nini les prophètes Israël Chimanga alobaki boye na micro ya ICT. Merci. Kombo na ngai na bengami na prophète Israël Chimanga na uti Lubumbashi Nzambe asali ngolo apesinga mumbele apesinga Kinshasa yango tozalaki na 35 jours ya délivrance détruire l'origine de la malédiction de ta vie le o eza 20e jour yango tozo clôturer première sorte de malédiction eza malédiction involontaire mabe ya ba parents ya ba koko moto asalaki buzobe eza moto mosusu mais oyo azo subiri pe mapasi moto mosusu ndangai sikoyo ana problème azo yeba source ya likambo na te aya na mumbele avenue Langalanga numéro 8 na cité de triomphe Nzambe akosala quelque chose akolinga te azonga na likama wana panda tolobi toko continuer kaka koloba 35 jours oyo nanu esilité bazali kokoba kino mokola le 21 mai 2017 chaque jour de 16h à 20h soit adresse na bango Église Cité de Triomphe et sur avenue Langalanga numéro 8 quartier Mombele commune ya Limete référence ezali kitaka na kapela okei makadam o ezali kokende kino 12e rue Kota na avenue Langalanga numéro 8 ezali esika wapi okomona mosakoli prophète Israël Chimanga pe pasteur Igo et c'était Bon Zambé toujours.
Du 20 au 21 mai 2017, la femme brillante ya cité Bethel Lemba Salongo bazali kubengi sabino na milulu minene ozali campagne d'évangélisation. Mouze Nyangi apesi biso ba détail nengo. Femme brillante en avant. L'église cité Bethel Lemba Salongo organise une grande campagne d'évangélisation des femmes brillantes qui a pour thème Femme, viens voir un homme. Femme, viens voir un homme. Qui est cet homme? Jésus-Christ de Nazareth, la solution à tous nos problèmes. Maman, jeune fille, étudiante, commerçante, politicienne, maman maraîchère. Ne manquez pas ces grands rendez-vous du salut où le Seigneur peut vous accorder la paix. Oratrice, maman Saint-Rose, Tibigou, maman Louise Kabasele. Animation, la sœur Martine Louyanga, le frère Mike Kalambay. Groupe d'adoration Cité Bethel Lemba Salongo, groupe d'adoration Manson Jolie. Date du samedi 20 au dimanche 21 mai 2017 à partir de 15h30. Adresse Kambumba, Villa 30 bis, référence station Salongo, entrée Kambumba, Bamama Yangaba, Yamatete, Limete, Bandalunga, Kinshasa, Lemba, Kasavubu, Kalamu, Bosanga Tenemi, Lulu Minene, Oyebongisami Ponabino, Maman, Likamboyo, Etalio, cordial bienvenue. Ndenge tu annonce kibino na sommaire que bande ko église pentecôtiste la grâce divine bazali ko bengi sabino na Taboria 2017 et le ngona apôtre Suzanne Nimbo Van kasi pona ko bamingi zigengo la pesi biso ba détail na yango Ndekwa Kinshasa papa mama tango ya délivrance na yo esi ekoki tunanga nini Église pentecôtiste la grâce divine oyo ekambamaka na apôtre Niembo Suzanne Van mwasi oyo nzambe ya pakoli bakiselaka ye la femme à l'action tranquille baza kobengisa bino na mubange na événement spécial Taboria babengi yango grande journée prophétique avec le prophète Neye Masikatenda et kozala bongo dimanche 14 mai oyo nangonga 14h pile kuna na avenue La Grâce numéro 14 quartier Sosimat commune ya Gombe référence hôtel Castello mama yaya tala okangani mingi na malade etungisio batango elai o stérilité musale zalarate tala baninga bosisa classe na bango tala ne bakoma kotamwa na ba jeep na mituka basalaka yo kaka na ndako zako mituneza nini na yango spécial Taboria oyo eyepo na yo mama banda obala bakoma kobenga yo kutu ekoma basemeki quelque chola milelo na milelo tangu yangoyo apôtre Niembo la femme à l'action tranquille a bengisi yo boya ebele e bongo tunanga lisusu nini service ya délivrance ko salama na lama de mamulaka prophète Neye Masikatenda oyo nzamba tomboli akozala wana pona service makambu oyo ezali révélation divine Mon Tabor Boto benyango Tabor ya kolandisa mana makambo bomba minase ya Mont Tabor. Mont Tabor c'est une montagne de révélation. Tout d'abord montagne de prière, montagne de révélation, montagne de solutions. Et ça place oyo Jésus mataki et puis aibaki na kozala transfiguré. Tala! Mama! Spécial Taboria oyo! Eye pona yo! Ngata mfutumo ndenge nini? Na kozanga na ngate parce que na église pentecôtiste la grâce divine awa atoyaki na sanduku milimo mabe tono ya malédiction et kolongwa au nom de Jésus-Christ parce que apôtre Niembo Suzanne Van la femme en l'action tranquille aza mwaso nzamba pakoli atomboli ah ya boye pardon na kozanga te so au nom de Jésus-Christ
malembe bazali kokoba kaka na séminaire na bango ya kafu bandeko ya ministère international prophétique et de délivrance na bokambami ya couple Jérémy Bompema kasi pona koba mingi Merlin Ngongolo apesi biso ba détail dimanche oyo 7 mai eindaki mabeme na ndenge ya bana na nzambe tuna ngai wapi awa na ministère international prophétique et délivrance miprod oyo ekambamaka na prophète Jérémy Bompema David Yalemba, l'homme de prière sans cesse, na Bishop Esther Bompema, la femme de la foi, basali na nzambe oyo nzambe apakoli pe atomboli na Kinshasa awa. Bona nzela na bango, mabota ebele ebikisama. Bino moko botala ndenge nini bana nzambe bayaki ebele. Na mwangonga mukie, Bishop Esther Bompema, la femme de la foi, azwaki micro pona ko présenter orateur oezalaki na yango prophète Jérémy Bompema. Bateki toujours na thème na bango pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées. Ndeko ya Kinshasa oyebi bien awa na miprod ata oyaki na kantine ya milimo mabe sanduku ya malade to pe tono ya ba problème okobima pepele na Yesu parce que awa likambo na délivrance prière basalaka na yango ba jete satana azwaka oya yebi loko bino moko botala tala ba délivrance tala tika tuyebisa bino Nzambe aza kosala awa na mipod na mikro ya ICT yoka ndenge ba communiquaki quelque part au sol ndangai au sol bondela au sol ministère ma évolution ça peut-être et ça na biloko moko ese vali kata yo et so me ma malheur et so me ma blocage ya moto bengi ba ndeko nyonso tout au za mosali ya nzambe au za nani to bengi yaka vraiment na tema motu ya autres zali kolobela pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées ya moto remarquer na tema nzamba percebiso comment na ndeba tu bakali ko témoigner ko yoka basali ya nzambe o bazungolu ba ko participer na kat na thème oyo na komona ba délivrance komona ba miracle ya mona benyo pebe le meilleur mutozona nanga yaka ko ka sonité atoza prophète atoza bishop rien ne marche kat na vino vis-à-vis ya biloko ese vandi vis-à-vis ya makambo so sala yaka ko ka sonité yaka oleka na délivrance mais la thème motuya o tozali kolebela pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées. Shalom bien les bonjour Tanga, église Miprod, besoin min avenue Lenda numéro 5 na commune ya Lemba quartier de la foi, yaka église Miprod de Zawana, yaka bien-aimé nzamba lingi asala yo ngolu à travers l'enseignement au bazolo bela et kosunga yo le kana ba délivrance bien-aimé, yaka to bengi yo kobosa na terre rendez-vous na biso le 25, le 26, le 28 mai na pavillon vende na fikini yaka milulu makasi ezali wana nzambe na biso akozanga te ko délivrer yo nzambe ndeko ya Kinshasa papa mama na yebi ke mikolo oyo oza komitungisa na ba problème ebele tika na yebisa yo esika okozwa solution yango oyo po séminaire awa na miprod eza ko continuer oyo kokende tina fikini koto wapi nzambe akokita église miprod tuningai ezwami na avenue Lenda numéro 5 quartier de la foi na commune ya Lemba référente kaka arrêt mokengeli oza mobimba tala séminaire oyo papa kozanga te tala ndenge baninga baza kozwa ba délivrance na bango tala pardon iseto oyo bon nzambe toujours
bandeko ya kin bopeto bakitaki na marché ya Somba Zigida pona kopesa diplôme de mérite et pas administrateur Maman Marie-Rose Kani Diabate kasi pona ko ba mingi Bouker apesi biso ba détail. Maman administrateur de ce marché avec ses diplômes de mérite. Est-ce que si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lelo coordination mobimba ya kin bopeto ekitaki bongo na marché Somba Zigida pona ko honorer mwana mboka Mame Rose Kani Diabate oyo azali madame administrateur ya wenze Somba Zigida na diplôme de mérite. Kolandisa musala malamu abandi kosala ti moya lelo, en tout cas image nae selon kin bopeto eza toujours positive. Yango coordination mobimba basala qui très content na ba collaborateur na nyos tout ya Mame Rose Diabate ba sepelaki pona ko ba bigi boyoka bino moko ndenge mwana mboka madame la compétente Mami Rose Diabate Kani a répondaki na micro ya Samuel Bouker. Ba papa ba mama ya Somba Zigida to sengi na bino to batela marché na biso propre. Marché, comment on dit, carrefour, il y a civilisation nyonso. Donc, tokoki ko battre la marché na biso pour tomber malade. Ba maladie à main sale par exemple. Ba bactéries et autres tambo. Mais ceux qui tokoki ko tia ba immondis na biso et sikamoko et que ba iboire ba koleka balongoli en tout cas et ko sunga biso malam. Merci. Toujours dans le cadre de soutenir la révolution et la modernité qui est la vision chère du chef de l'État, ba collaborateur na yepe batikala ki simate boyoka ndenge ba répondaki na micro ya ICT. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes vraiment reconnaissants et très contents d'exprimer ensemble pour que le pays et le monde entier sachent qu'il y a des ressources humaines qui sont aussi au service public dans des marchés comme marché Somba Zigida. Nous vous disons merci. Pona biso to sepeli mingi na kin bopeto. Oye kusala ke bato nyonso bayeba sango na bino sango pe ya mboka. Difficulté moko to wana ngoto sepela ki na mesure mokonzi. Alobaki mokonzi ya ville papa Kimbuta. Alobaki pona sentiment. Matiti ba kolongola ko eza ko traîner na dépotoir transitaire. Dépotoir transitaire. Oya na ba ponka bi par-ci par-là balongola matiti. To monaki matiti ngo balongoli. Siko balongoli matiti wana bakamati bakomi ko kanga singa kutia bak moko batu na biso ba wenza ba bisika nso balongola ka matiti po bakende ko bwaka bazo lingate bazo pekisa bango. Siko matiti to kende ko bwaka wapi mokonzi asa ganga ka lobi bopeto ki sa saison ba bopeto bato bazo traîner boleka na ba kwenyonso ya ba dépotoir on ko mona ba pousse ezo traîner vraiment mokonzi atina no bato ne baleka na no balobela bato wana parce que faut balongola kango régulièrement pona kine zonga penza na propriété na ndenge yalaki de bosso pona yoki balobi ba remettre comptoir à zéro ndenge na yoka ki ndenge balobaki alo esalema tolobi bona mboka yeba boye la salité tue et la propreté sauve. En tout cas makambo yestu Mame Rose Kani Diabate zo sala bino bozo mona te topé na makambo nyoso tu kin bopeto elongo na coordonnateur na ye Trésor Kimbuta bazo sala bino bozo mona te yambula tuzakala ICT bon Nzambe toujours. Et Salina élément on est au bouclé complètement édition na biso ya mokolo ya lelo merci mingi na bino bozalaki ebele pona kolanda biso na boke bino soki bo seplaki na édition ya lelo tika bo pesa merci mingi équipe technique o ezalaki au four et au moulin pona ko pesa bino mosala ki toko bena sima caméra tozaki bongo na fumumpa muze nyangi soki bo seplaki na ba image ezalaki traité bongo na mwana malamu rola kaimbe machine madaka da caméra ngongolo chef d'édition ezalaki bongo Rosemine Pungi réalisation coordination et Simba Makina Yemoko Zigia Ngongolo Bakisela ye ebale toka bona na verset biblique oyo tofongoli Biblia na biso na mokanda ya Josué chapitre 1er verset 3 Bible lobi na biso boye bisika nyonso oyo kotia matambe na yo ekopesa melayo lokola na yebisaki epai ya Moïse wana ezali kambo oyo nkolo ayebisaki Josué naza kondima peke yo pe mwana nzambe bipai nyonso kotia matambe na yo epesa melio yango tolobaka bamata na bango bakita na bango basala nyonso bakosala
etali biso te biso tosimba na biso kaya yesu yango tolobi isete na biso bonzambe ya lelo tozopesa yango epai ya Enis Mutuku bonzambe toujours ezala na bino. Chituti kwabu leka kota bapwe congodialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com